show na quelle réunion et dit mon cher Borax l'animos cercle musique l'ombier Itualité bana Saint-Paul toujours meilleur. Toponi okunga okamba bana Saint-Paul et papa ofle okunga biso bana Saint-Paul toponi o papa tolingi boboto tolingi boneko tolingi esengo tosengilisanga boboto boneko esengo solo bandeko balandi radio lisanga tokutani lisusu mokolo mwa lelo mokolo mwa mardi 1er mai 2012 na nzela radio lisanga po tokabanga ngongo ya motuya na ndenge ya bomesano toza na bino de 19h à 20h chaque mardi chaque jeudi tozalaka na bino boye obokokezo ya bino yosuki tenge pokwa lelo solo eyali pokwa oyo tokosala na ndenge ya bomesano ete tokoka koyika mpiko na etumba na biso tokobunda na mokili oyo toyaka mpona Congo makambo kilikili solo tokosola na bino oyo leki mokolo lelo solo mokolo mwa mosala mokolo na bato na misala journée du travail journée à ba travailleurs na bokuse oyo koki kozala pe pona République démocratique du Congo tokosola na bino tokokabola ntango pe na pokwa lelo pona maima koleka na est ya République démocratique du Congo ndenge toyebi ete kuna ezali na mikolo miso oyo soki nayebisi bino ete manduki makobetaka kuna boko bayi likambo za sika te kasi tosola na bino lolenge kani makambo kuna makozwaka ebe ba forme ya sika tolobaka boyi po elobi te moto na yo oala na bato na este kuna bakbaya na lisasi po otelema olobela makambo yango elobi te ezala ebe yo nde okbaya na likama po na obanda kolobela yango ebongo soki okufaki okolobela yango ndenge nini okokanisa ete basusu bazali oyo bakotika na bomoi po balobela yo kasi na ntango basusu bakokweaka na makama yo ofandi na okimia nde okanisi na ntango no pe kokba yo okeloba ete te yo esika yo ozali likama lolenge wana ekozwa yo te kasi biso yebi ete moto azali moto nzambe ndai nzambe mabendeliwa na ntango toye na bomoi tokolobela baebanso oyo bakokweaka na makama na mboka République démocratique du Congo na bitumba kuna na este nde ezali mpe likambo na biso ekoboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te tungulu mudia ndambo rest in peace balanja radio lisanga ndenge toyebisaki bino to
kosola na bokuse mokolo ya mosala mokomo lelo 1er mai soki lolenge kani monami lolenge kani tokoki mpe kotalela yango bayeba kolanda biso longonia mingi na bino banso esika nyonso bozwami totondi bino botondi mingi wa bino yo soki te ngende aza na bino lelo na pokwa lelo mpona kosola na bino mai mpenza oyo solo tosalaka ebe bokasi ya kokabola na bino makambo oyo pamba te mingi makoleka na République démocratique du Congo ezali makambo ya mpasi ya mabe tika tolobela yango ndenge ezali kasi tozali na moyen mosusu te mpo tokomisa yango malamu ebongo tokabola yango na bino tokoyebisa bino yango ebe lolenge oyo yango ezaleli bokoloma mosala eloko nini yango mpenza toki komonela toyebi ete na bamikili mingi bato mpenza basali na bango bademonstration minene mokomo ya lelo pamba te bato oyo bakosala bakondition na bango to toloba basalaire mingimingi ekokendeke susu likolo malamu te depuis crise économique ekobeta makasi ezala na mikili ya mpoto oyo tofandi awa ezali makambo mingi mpe basusu batelelaki yango ya lolenge mosusu lokola na pays bato fandi importance ezalaka mingi na fete ya reine oyo elekaka le 30 avril ndenge elandamaka na 1er mai yaka basusu oyo basalaka yango be discussion komona ete 30 avril lokola bato bapemaki le 1er mai bapeme lisusu mpo likambo ya mosala bamonaka yango esengeli moko ya mosala bato basalaka kasi bato nyonso nde basalaka te soki bakomona mpona ekonomi kolandisa mikolo ekopema mpasi kasi boyebi likambo na culture ye likambo monene oyo efandisa bango awa na christianisme basalaka bafeti ya bakretien elandamaka ezalaka mikolo mibale ya kokangama oyo esalaka ezala na Pâques ezala na Noël ezalaka mikolo mibale elandama na Noël ezalaka 25-26 décembre oyo ezalaka ferie wana ederangeaka moto te kasi ntango esali mokolo na reine mpo na royaume mpo na monarchie elanda na mokolo na mosala oyo ya batravailleur basocialiste nde esalaka ebe nyamunyamu solo likambo na liberté na moto eyebe na maboko ya moto ye moko na mboka République démocratique du Congo ezali mpe likambo oyo solo bato basali bayepe na mpasi mingi ezala soki bakoreklame salaire ya malonga ezala na Bukavu to bisika nyonso bazwami kasi motuna ezali soki bango ebe na mokolo moko oyo bareklame ya mokolo na bango ya mosala parce que eyebani ete mokolo ya lelo eyi na libandeli nango mpe na suka bamédecin na mikolo mileki basalaka grève monene koleka kasi esukaka bango ebe na kojongela mosala oyo basengaki bakpe yango lolenge balingelaki te tokoyebisa bino mpona mokomo lelo tolingaki toyebisa bino bokuse situation oyo ekoleka na mboka République démocratique du Congo mpona ntina na mosala oyo etali mpenza étude oyo esalemaki na ministère ya santé kuna na mboka République démocratique du Congo yango moko oyo bokoloba te soki bato na baassociation bato basali soki bakamati baexagere toyi bapaya bamindele bato bakokosa makambo te oyo mpenza eyi talatala bango moko bati batali nde tokoyebisa bino boye balobi ete 64% ya basi ya bamama kuna na mboka République démocratique du Congo bako connaître harcèlement sexuel na mosala yango ezaki mokolo mwa vendredi omoleki 27 avril mbula toali nde ba resultat ou étude oyo esalemaki ya promotion ya santé na mosala yango de esiaki koyebama enquête esalemaki na ba entreprise 15 ba entreprise publique pe privé ya ville ya Kinshasa le il y a le 13 et le 17 septembre 2010 yango de balobaki et pesi échantillon moko il y a 302 travailleurs nde na yango boyoki ndenge
toti koyebisa bino na resultat oyo epesaki na ba ndeko basi to bamama oyo bazalaki interroge oyo ezalaki 64,3% nde balobaki ete basila kozala victime ya harcèlement sexuel na mosala. Epe enquête yango ekolakisa lisusu ete basali bazali mpenza expose mingi na makambo nzoto na riske mingi. Solo ezali mpenza likambo oyo esengeleki etalema na lolenge oyo mpenza ya malonga mpona kokende na esika oyo esengeli komema bareponse na situation oyo po yika likambo na harcèlement sexuel te eyi likambo ya bacondition ya misala ndenge esengeli ezala na lolenge ya malamu epe likambo ya basalaire ya bato. Likambo ya bacondition ya mosala yango mpe nde consommation ya taba ya makaya ezali mpe mingi na baentreprise 15 yango oyo etude esalemaki wana elakisi 25,4% nde ekokpeaka na consommation ya makaya nde ezali na 86 donc 86,1% ya banquete esalemi ya bato batuni nde elobi ete bako mona ete bakozalaka mpenza mal à l'aise na molingana makaya wana oyo baninga na mosala bakobendaka. Nde likambo ya bacondition ya mosala nde esengeli eza malamu mpe na likambo ya consommation ya alcool na mosala elakisi mpe lisusu ete ezali likambo ekosalemaka mingi kuna. Yango wana soki batali likambo ya respect ya bato na mosala nde ekosangana na likambo ya bacondition ya mosala malamu mpona kolute mpe contre harcèlement sexuel oyo bamama bakozala victime na yango, likambo mpe na salaire na bato mpo yango etali likambo na crise économique te na mboka ya République démocratique du Congo. Eza likambo utakala bakor na bakor bajwa augmentation ya salaire oyo esalema te kasi soki okompare na bato bayi na bafonction politique ndenge bango bakozwa basalaire na bango okoki omituna soki mpenza mokili yango ezali mokili oyo na lolenge esengeleki ezalela. Na ntango omoni ete yali bongo te nde esengeli kolobela po ete eyebama ete makambo lolenge makokendele eyi malamu te mpo na ntango botosi eyi te na bamama esika na mosala kuna ezali likambo oyo ekobebisa mingi koleka mpo boyebi batata mingi na ntango oyo mosala ekomonana te to mosala bayi kosala kwa basusu bayi bafonctionnaire bakofutaka te to soki mpe moto ayi kosala bakofutaka mabe ayebi ete ye akoki kosangisa mwa lomeya na ye na ntango mama ya bana mpe ayi kosala mosala. Kasi soki bakosalaka bango lolenge boye na esika na mosala bato bakotika famille mpona kwa koluka moyen ya kolia. Yango eza likambo esengeli nde leta ajwa ngo na maboko po aluka kosala ete makambo makende liboso. Kasi boyebi leta yango oyo wapi, leta oyo azali to leta oyo azali te. Na babaka na bino ntango nyonso na radio Lisangawa ngai Yesu Kitenge ete leta na République démocratique du Congo azalaka na lisusu te. Nde yango bamakambo oyo makosalemaka boye ata soki tolobeli po toyebi yango, ata soki leo basali yango na étude ya ministère na bango moko kuna oyo ya santé boyoki kutu ye nango kutu
ministère ya travail te kasi ya santé kasi elobi te bazali pe na bato bakoki kokba ba solution na problème oyo kasi tokosala nini face ya basituation oyo kodenonse koyika mpiko kotelema mpe koluka ete tozwa bokonzi oyo ya solo ekote efandi oyo toyebi oyo ebimaki na baurne ya Papa Etienne Tshisekedi mpona état de droit ezali ebe na état de droit na respect ya bato na oyo ezali ya bango mpe leta na mosala na ye ndenge elongobani nde tokolikia kolongwa na bosoto nyonso oyo ekopakolamaka na bato banso na mboka République démocratique du Congo. Bandeko balandi radio lisanga to solaki wana na ntina ya mokolo ya mosala le 1er mai ndenge etalemi bisika na bisika mpe mingi na mboka République démocratique du Congo lolenge kani tokokaki kotalela yango. Sikoyo biso tokokende tosala virage na biso mpenza na est ya République démocratique du Congo kuna tokosala situation lolenge kani ekokende pamba te tokoki koloba tomatili koyo tokiti na se mingi bakolembaka komonaka likambo ndenge kolekaka na Congo epe mingi na mboka mikili solo ekopesa moto mpasi kasi yango elobi boye esengeli toyeba lolenge kani tokoikela mpiko pamba te est ya République démocratique du Congo eina bokono einango mpenza soki bai mboka batelemi mpona kosoigne yango te eza liwa nde kosalema liwa na este yango elingi koloba bakoluka ebe bokabwani mpo bakoka se permettre kopie barichesse oyo bakopie deja kasi na impunité nyonso tu liboso tokoba na bozindo tokozwa nano mwa ntango ya kotia makanisi na biso mpenza na lisolo oyo na loyembo ekobetama mpo elakisa biso lolenge kani tokoki koyika mpiko. bayebisinga bosa na mboka wana esiebe bana yango fanana yo na mputu salama kamuma yo nga nazomiseli bango kongo kino liwa nakobundela bosembo mpona bandeko banga makila mazali kotanga mokili eboyi komona liwa ya moto moyindo ezali eloko pamba lelo batindi yo oboma ndeko na yo lobi bakotinda mususu aya koboma yo mwana ozali na yo kaka litanga moko ya mai na kati ya biliki olingo bongo la nini na kati ya mokili mingi bameka mingi balimwa mingi balapa mingi bakachwa mwana keba nzela wana etonda na balikama kasi nakangi likofi na beti yango na tolo na bwaki yango likolo pona Congo osembo na kimia pona Congo bongo na piko pona Congo obiso na bosomi pona Congo bolingo na liboke pona Congo totika lokoso pona Congo totika likumia pona Congo setambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka Bula tukumine na mitano tozozela mokomboso azanga mokila bankoko baloba kasi tozanga kinini tozala kinini pona babongisela biso pole na molili makile ezosila te kotanga uta tata Lumumba mulele
te tina muzeka pila tolingi kimia mbongwana pebo solo tokosami mingi solo basasi biso mingi solo eloko nyonso eza na ngonga na ngobaso topesa mingongo mpona mboka na biso toza bana mabele moko ndeko na nga ata bokeseni ya bikolo esengeli totikala lisanga ngonge beti biso baso tolamuka na pongi tosima nzela mpona komonisa kongo na mokili mongongo na yo nde kofongola esibeli mpona mongongo na yo nde tobimi na molili osembo na kimia mpona kongo bongo na piko mpona kongo bobiso na bosomi mpona kongo bolingo na liboke mpona kongo totika lokoso mpona kongo totika likumia mpona kongo setambila bakokata ekokola mwana mboka telema mwana mboka kitia mokonzi enzingami na banguna bacheli biso motambo na kivu pe na bunya bawele libo kita yango bapime biso kimia mboke zako zika biso sena kobina bamisusu batingami kaka na biblia bakosi bango lobiko kouta pa masia ndoto baba bolozi ya Kongo epandakala Yesu ayate lumumba kasi bayaye lingelo boeko ya heya yoka bana oyo kingunde kembisa bongo lokola ndikaba nyangala kato yo bazotia mitambo na nzela po Kongo yepusana na likukumato ebi bango tango ya kotonga ezo umela malembe zobele metonga bowelela bola kisaboko kokotonga nango na mayele moto nyonso esengeli atosa mibeko mboka tatu mamu tolingula bakontina kiungulu osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo obiso na bosomi pona Kongo bolingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo setambila bakokata ekokola mwana mboka telema mwana mboka yeah check yaya kwankolo banamai zabongo oeza yaya kwankolo lupango banka lobela bango linga biso to yina biso kasi na katikati ezate pona ka yaya kwankolo solo blande radio lisanga to koti siko peza na lisolo na bozindo oyo to linga etokabwa na bino mpe mokoma lelo likambo ya este ya République démocratique du Congo kuna wei na bokono bokasi oyo penza tolobelaka yango boyebi mikolo mileki poso moleki nalobelaka yango bino mingi awa na radio lisanga nabetaki sete makasi kuna pamba te namonaki koya na makambo kuna ezalaki mabe mingi na suka ya poso yango nde bato baye komona oyo na bandaki deja kolobela bino mingi likambo na este na suka ya sanza oyo moleki na poso moleki na ekobeta sete makasi na suka na poso toyoki baye kolobaloba mingi na ba media misusu balobi ete kuna mpenza bato na Bosco Tangada oyo adwa loboko na kunda batware na groupe na bango armée oyo ya CNDP oyo babianga CNDP ba oyo toyebisa bino basala alliance na PPRD oyo ya Joseph Kabila bango wana babandi lisusu kobete masasi makasi kuna na este ya République démocratique du Congo bazongeli bitumba makasi bato na ye amanduki oyo babendani lisusu na FRDC kozonga batomboki bazalaki na bango mpe kaka batomboki bazali kaka sous contrôle ya Bosco Tangada wana tokoyebisa bino boye esengeli koloba makambo ndenge mazali biso to koloba makambo ndenge ezali pamba te toyi awa pona kosala ete bato badwa kimia bato bakende liboso kodwa kimia pe kokende liboso esalemaka ebe soki bato balobi verite na mabe oyo ezali nde biso pe tokolobela yango banda suka na poso moleki eyi na
toloba ba localité mingi oyo deja kpeyaka na maboko ya bato oyo ya Bosco Tangada. Bosco Tangada ndenge toyesaki bino ya jwa loboko ya Kundabatware boyebi Kundabatware ya Kima na Rwanda kuna bakenda kobomba ye na Kagame. Lokola ye Kundabatware akomaki kuna alobi ke ya Rwandais tango akoboma bato na Congo alobi ya Congolais. Babombi ye kuna malgré mandat d'arrêt oyo basala contre ye na justice congolaise pona ba crime de guerre. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila akosala kabeba affaire na Rwanda sous régime ya mokonzi na bango Kagame oyo akobomba grand criminel kuna. Yango impunité oyo eko salaboye na manque ya pouvoir ya l'État, manque ya l'État na mboka République démocratique du Congo na est vide mobimba, vide ya kibukonzi, vide ya ba institution. Ata so boyoki ke ezali na gouvernement provincial musala na bango nini pamba te bitumbu ese bandaki kala baza pe na mokano moko te ya kozwa pa kosa eloko bango bakosala kuna Julien Paluku ye akowanga na chute ya balokalité yango balokalité kwe kuna mingi ye Julien Paluku akowangana akolobete eilolenge wana te boka ena no mwanda mbwawa ndenge makambo yo tokoloba toko inventer yango biso moko te bokoka ndenge ya kowangana waboye na Radio Okapi. Les militaires indisciplinés n'occupent pas des villages. Ils y étaient déployés comme unité de FARDC. Et lorsqu'à un moment donné, ils se considèrent comme appartenant à une aile donnée, on ne peut pas dire qu'ils ont pris cette localité parce qu'ils y étaient déployés comme les éléments de FARDC. C'est là la vérité que je dois restituer. Ne pas que les gens pensent qu'il y a des combats entre tel et tel, et à la suite des combats, les militaires rebelles ont chassé les éléments FARDC. Voilà la vérité que je voulais restituer pour que les gens ne puissent pas avoir une information tronquée par rapport à la réalité qui se passe en province du Nord Kivu. Donc je crois que les gens doivent être apaisés. Il ne faut pas que les gens crient à la guerre au Nord Kivu, que les gens considèrent qu'il y a péril à la demeure. Je crois que ce qu'on est en train d'observer, cette indiscipline-là, va avoir une fin. Et je dois vous confirmer que les localités comme Karuba et les autres, Kichanga, Muheto, Mweso, sont bel et bien sous contrôle de nos unités de FARDC. Tout le monde peut envoyer ses équipes sur le terrain et il les constatera. Bandi ya Radio Lisanga boyoki ndenge ya lobi wezali kambo penza to bengaka bozoba monene ya wanga na lobete ba localité wana ekweite kasi boyoki ndenga alobi ete bato oyo ya Bosco Tangada wana ekotaki bango na FARDC na armée régulière wa République démocratique du Congo soki pe ezalaka batiaki bango ebe babisika ngo wana. Donc bisika ngo kaka oyo na este kuna oyo bango babandaki kobundela oyo bango bazalaki nango toyebi te soki penzaki bokonzi yango ya Kinshasa ya lolenge kani. Sikoyo bati bango bisika oyo bango balingaka. Alobi batiaki bango bisika oyo bango bazali wana. Na tango baeko se considérer bato ya groupe Songolo batikali ebe wana pe ezali te ke bitumbe salemi babotoli yango na FARDC na armée ya République démocratique du Congo. Na biso na ngai totala non likambo malamu pona moto yo penza ina bongo soki akoyeba ko balikambo ya lobi vérité yango ya koloba. Donc bato bazala tranquille bamona te ke babotoli bamboka bitumbe ezali te. Et pe aza ko bamalamu ete ezali bato yo baye ko se considérer na groupe mosusu nde sikoyo badwi sikoyo contrôle ya sika wana na kombo ya groupe wana. Ba pona ye azomona ngo eza yango likambo te po batia bango bazala wana. Impasi
bozoba oyo tokoloba bozoba monene yango oyo te na niveau ya leta na bato bakotia masoki bayi na esika eloko nini na place ya bongo na bango toyebi te. Ata mwana moke akoyebisa bino ete mwana moke afandaka na lokalite moko wana akoloba ete lokalite na biso ekweyi na barebele. Na tango bino bodwi bato wana boti bango na armée nationale batomboki bolobi ete bakomi bato na armée nationale basimbi mandoki mpo na bendele ekolo boti bango na mabele songolo etelemi bango wana mwa mokolo moke bayi koyika mpiko na kombo mosusu yo boyi kondima ete babotoli yango na maboko ya armée régulière. Kasi armée régulière akende ko récupérer yango soki eza ndenge wana te po eza na maboko na ete na tango bango babimi eza kokweya ya bamabele wana na maboko ya armée régulière. Ezali ndenge wana akokoyebisa biso lolenge mosusu te. Nde bokomonaka mpasi ndenge ezali na este kuna ezali pona bato bazali komona ata na situation oyo ndenge guerre ekosalema makasi boye tokoyebisa bino eza na bato bazosalaka baaffaire kuna business ndenge balobaka na anglais bapaya bazosala business epe Congo aza oblige na ndenge bakosala ye na bamboko to aliawa boyo biso fandi na mikili bazali kopartage ba richesse ya République démocratique du Congo na Rwanda, Burundi, Uganda. Donc pona bango ndenge gouverneur ya uti koloba soki gouverneur soki nani e kuna eza nango shite ya ba localité eza nango te bato wana baza na bango wana bazaka ka wana. Et ben voilà yango wana omoni bayebi ko identifier bato na bango oyo bayaka kosala ba faire kuna bazalaka na bango na problème te. Bango moko bakolo mboka bana mboka somi oyo bafandi na localité wana baza kokima. Pona nini kasi bazobima bazokima? Pona nini 10 jours avant ba vague oyo ya ba réfugiés otoyoki oyo esalemaki te? Tokoyebisa bino ete ba affrontement esalemi oyo ya armée ya FRDC na ba mutin oyo ba bimi na groupe oyo ya Bosco Tangado ya zwa loboko ya Kunda Batware. Na suka poso moleki ebandaki makasi kobotolaka bango bakobotolaka ba collectivité. Mokolo mwa lobi lundi 30 avril ba localité ebele lisusu ekweyi oyo ya ba territoire ya Masisi na ya Walikale na nord ya Kivu. Toyoki yango na ba notable ya région oyo balobi ete bato ya Bosco Tangada baza ko contrôler depuis lobi mokolo ya lundi 30 avril na ntongo ba localité ya territoire ya Masisi lokola Karuba yango eza na 37 km na nord-ouest ya Goma na route ya Mushaka na nord Kivu. Bati ba état major na bango na Kingi pe na Kibati na nzela ya Kichanga yango eza na plus ya 10 km na Sake. Boza koyoka oyo nde information ina ba précision ba notable ya région wana bango moko nde balobi boye ndenge na uteko esabino makambo bandi banda poso yo moleki na suka nango nde ikokoma makasi depuis samedi 28 avril
bato na Bosco Tangada baza ko contrôler ba localité ebele ezali na ba localité oyo ya Muhetu, Mushaki, Buku, Kichanga, Bwiza, Nyamitaba, Kirolirwe, Kabati, Mukambi, Murambi, Misumbala, Luhunga, Mweso. Ezali pe na vice-président ya société civile moko ya Nord Kivu na kombo ya Omar Kavota. Alobi ete ba localité oyo eza déjà sous contrôle ya ba troupe rebelle. Po ete bango baza lisusu kotosa bakonzi ya FRDCT. Oh, ya force armée ya République démocratique du Congo. Ya solo bokolanda lolenge kani kunda batwari oyo ina protection ya Kagame apesi loboko na Bosco Tangada oyo atikala kuna na bato na manduki oyo ina protection ya Kabila. Po Bosco Tangada zaka sous mandat d'arrêt international ya CPI ya wana denar na laye mboka biso fanja na Pays-Bas. Kasi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila abimisaka ete akangaka ete pona kopesa ye awa. Ezali nantina oyo bokomona ndenge toyebisa bino ete alliance bango basalaki na groupe oyo ya Bosco Tangada PPRD eza kolakisa makambo mingi na polele. To fungola miso to telema to ikampiko babakisi lisusu contrôle na bango monene kuna tolanda lisusu oyo ei maloba ya mosusu totaki koyebisa bino awa ndenge ya koloba likambo ya ba contrôle oyo na micro PB lisusu ya Radio Okapi. La plupart des localités sont tombées entre les mains des esprits. Ce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, est en train de qualifier des personnes ayant déserté de l'armée. Donc, quand on déserte de l'armée régulière et on y oppose une résistance à cette armée, on est qualifié rebelle. Et si un village, une localité est occupée par des personnes de ce genre, eh bien, il faut dire que ce village est sous contrôle des unités rebelles, des insurgés. Et là, il ne faudrait pas qu'on trouve d'autres mots pour dire que ces localités ne sont pas entre les mains des insurgés ou des rebelles. Et pour ce qui est des localités, il y a des localités aujourd'hui sous contrôle des ex-NDP fidèles au général Bosco Tangada. Il y a aussi d'autres localités qui sont sous contrôle d'autres groupes armés, comme les APCLS dans certains endroits de Massissi, et dans certaines entités, les insurgés ont même instauré une administration parallèle. Boyoki ba ndeko balanda radio lisanga ndenge to memeli bino situation oyo penza. Yango ezali kamona mpasi pona komona ete kuna esika makambo makoleka ina bato ebele oyo bakokima bitumba. Bato ebele oyo bazwi nzela na kokima mingi bakatisi pe na ngambo na mboka Rwanda na Gizeni. Mpasi komona ete destin na bato wana eyebe na maboko ya babomi na bango. Kasi boko mona wa Kinshasa soki tolingi toloba likambo na balkanisation ya Congo, nani akosala likambo wana? Kinshasa pouvoir oyo kuna gouvernement oyo ekoti sikoyo toyoki eloko te oyo ya lobi batiki ebe bato bai na Kivu kuna bango moko bato bai na Bukavu bango moko bato bai na Est ya République démocratique du Congo bandongwana
po elakisa ete bai na pouvoir moko kuna te. Ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila autaki kuna mikolo oyo kozonga zongi botala eloko esalemi. Totunana yo na ngai soki basusu bakolanda distraction ya gouvernement ya soki technocrate koti na Kinshasa kuna baya kosa eloko nini bakosala soki priorité na bango ezali kotia kimia na est te tina na bango ezali soki moke te. Auta na mokongwa mama lokola yo lokola ngai yende bapimela e bolingo na mvula bomwana aekomona noki pasi ya mokili ndenge ezalaka bomo ya balabala ete ye maso azana ngoposa pona tikala na pema esika uta bakosela ikindoki libabe ya bomo yekolisi enoki mbuma bolonaki esi ekoli tala bango wana na balabala Kongo ya lobi shege shege yano bakoko bazongiseli biso ndeko shege 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 topesa bokoko mukongo sikoyo tomona yango shege 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 natangwa bokoko bana bazalaki na balabala te shege 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 shenzamba mpungu zongisa bango na ndako mwana oyo balabala epesa bolingo bolingo baboti bapimela uko monena nzelako sengo mosolo na butu kalesika lalako yoka somo etike nani apangusema ya misike tangi tala ndenge bonsepesi bokabwani kishege na Kongo eponi mvula te ozala mwana to mokolo ezotala te elikia bomo esili kotiola nebale ikampiliko tina te komakala tina pe shege telema yo nde etinzila bosolo shege yokalolaka baka bakobelela yo shege shege yano bakoko bazongiseli biso ndeko shege 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 pesa bokoko mukongo sikoyo tomona yango shege 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 natangwa bokoko bana bazalaki na balabala te shege 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 shenzamba mpungu zongisa bango na ndako babotola e baboti oyo bapesa ende ezali mondoki sikoyo ye wana liboso na yo yokanisi ya kozala na mawa na yo liwapo na ye ekoma eloko pamba abomatala te azanga mawa bana mindele bazali kotanga oya biso makile ezali kotanga solo zoba yamba mopaya kamata tekisa mboka na mopaya mundela sepela apesa ye biblia alobi kasi pona mwana na yo na memeli eloko moko ya kitoko omoni wana ya mundele ezali mwana na ngai ye azali kosakana na mundoki ya mai kasi pona nalakisa yo bolingo na ngai kasi pona nalakisa yo bolingo na ngai na memeli mwana na yo mundoki ya solo karibu kana kusewa mama na papa na lala kupalapala karibu karuma katumbu inavimba kwa sababu kaka nakosa chakula karibu katumbu ya kanisa inasema washege ni waluzi kadogo kanuli navunjika walimupiga fimbo na masasi. Balandi radio lisanga to zako koba to sabino kambo ya Est République démocratique du Congo nde zako déstabiliser mboka wana mobimba yango nde soki bokomona makambo na Congo eza kotambola te ata soki bomonaki fraude esalemaki ya monene na baelektio euti koleka pe bapaya nyonso oyo ya bamboka toi ya mindele bandimi Kabila Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila fanda président Pape Etienne Tshisekedi élu
tomoni na ba urne ba tiki eboye ezali pona likambo na Est ya République démocratique du Congo. Tomati likolo tokiti na se esengeli toloba likambo ndenge ezali. Eza po likambo Est ya République démocratique du Congo. Bato oyo bapasse tofandi baza na baplan na bango basi basali pona Est pour plusieurs années na vide institutionnel. Oyo ke ekoki kozala remédier no kite. Bakoki koloba ezali ndenge baza omonela makambo. Kasi ezali ndenge baza kosalela makambo nde toyebisi bino. Komonela makambo eza olenge moko, kosalela makambo eyi lolenge mosusu. Yango eza ndenge bazali kosalela makambo po batipe mbongo po ba plan na bango wana na bambulo ekoya na vide institutionnel na Est ya République démocratique du Congo, partage ya ba richesse ya République démocratique du Congo na Rwanda, Burundi, Uganda. Likambo efandi wana yango wana eza yango likambo mosusu te. O bato soki bakokanisa soki esali soki lolenge kandi distraction eza mingi na Kinshasa. Parlement ekoti eza nango na efe moko te na makambo wana nyonso tu. Bazotia priorité te na Est, bazodiscute na makambo wana te, baza kowela bakiti na bango ya babureau na bango ya parlement kuna na tina moko te. Gouvernement ekoti bato bakobetela maboko na tina te. Au lieu ya kotuna bango priorité na bango eza nini. Eza Est, soki eza Est te bopesi bango mokongo. Po ekoki pe kozala Est te parce que bango bazali ko collaborer na bato na mandoki kuna pona esa poto websa bino boye. Na mikolo kaka mileki toke bato pe balingi bakolanda même BBC a panzaki pe sango yango ke ezali na bitumba makasi o ezalaki kuna na Est déjà. Na ba arme lourde kuna. Lokito ebetamaki makasi na bato na Bosco Tangada na bato na armée lemba ya République démocratique du Congo na bango ya sikoyo. Epe ezali na chef moko ya milice oyo akokumba bato na mandoki na guerre kuna na kombo ya Sheka Ntabo Ntaberi. Ye azali moto oyo atimbi attaque oyo ekosalema kuna na bana bamboka na bavili ya Walikale kuna mingi. Nde tozali koyebisa bino boye moto wana Sheka Ntabo Ntaberi ai moto oyo mikolo mileki akomi moto na Bosco Ntangada. Bosco Ntangada oyo ye azali ebe sima na bato na ya manduki batomboki. Nde ye moto siko moto aiko kokamba bato na mandoki wana. Wana toko yebisa bino boye po esengeli elobama. Toi na devoir pe obligation ya koloba vérité na likambo na bitumba oyo ekoleka kuna po yango nde eza kosala mpasi mingi na bato. Soki otali epai na bamboko tofandi bazali kobenga bato na bango bakende koinvestir kuna esika oyo bitumba ezali. Nations Unies azali kuna bambula oyo nyonso oyo bitumba ezali. Solution ezali te. Nayo na ngai toyebi yango. Kasi likambo ekota gauche, droite, biso toye na katikati, biso nde bato esengeli to silisa likambo. Ezali ebe na maboko na bana na mboka bango moko. Nde likambo oyo nde ekosila. Kotalela bato te po bango bakosala te basala ebe oyo ya bango. Bango pe bazotalela bango basala intérêt na bango pona bango moko. Esengeli koloba po bango pe awa ta ba mona kete ba paya bako ya mabe bazwa makutu mabe kutu penza wo mwana kato ke be soki ayi na ye moko na likunya na ye na mopaya moko bopo alataki nzambala to atikaki mandefu to ya mwasa zipaki mwa moto na ye omoni ekomi ye nde politique issue akangami nango ebeboyi. Kasi biso kuna mboka République démocratique du Congo bazo boma bato ezolobama bato bazo kima babele na bango baza kopie ba richesse na sima wana. Ebe soki
yango ishute pona koluka kosisa makambo wana be toi bato to bambwa yango ntango nayebisaka bino ke likambo na culture ye likambo monene na ntango tomiyebi te identité na biso toyebi te toza kokoura ebe na nsima na culture ya baye oyo bakonyonga biso oyo bango bapesa biso mais tokoki kosala eloko te sans topase par bango e bango mpe bakobloke biso mpo na ntango bamoni ete baintere na bango ekokota na mai ekozala mpasi nde baoyo baza na matoi ya koyoka bayokaka tanto balikambo na culture esengeli bao banso bayi bapaya kuna bakotia niamu banda na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila kolongola bango na esika oyo bango bazali oyo kopia bango makoki pona batia niamu na mboka ya République démocratique du Congo. Dombi, 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 ogeo, osiao, oui, solo wana boebi loyembo wana tango ebimaki ezalaki ya wabiso pepe kale biso betaka yango po yango ebimaki bayebi bakokoloba tango mosu ezalaka CD na ye ya suka album asuka abimisaki avant liwa na ye nde tango ebetaka elakisaki ete bomo ye na suka bio moto esengeli omibongisa ndenge tolobi esengeli kotala ete baibanso bakotia niamu na mboka ya République démocratique du Congo bazala hors d'état de nuire kobandebe na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila po yende moto akosimba Bosco Tangada na ndenge makambo nyonso ekosalema boye alakisi ayi na volonté ata moke te ya kosisa makambo oyo au contraire ayi penza maboko na makolo mobimba nzoto na ye na kati na potopoto oyo ekosalema na soutien ya kopesa Bosco Tangada tomoni ndenge makambo ekosakselere depuis makelele salemaki pona koluka kokanga Bosco Tangada ye Kabila ke tikuna pona kokende soki kosala nini po moto ya kopela esusu makasi bo esengeli baebanso bakotia niamu na mboka ya République démocratique du Congo kobandebe na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila kolongola bango na baposition bazali na yango oyo ekopesa bango ete batia niamu kuna na mboka Congo. quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. Devait quitter le Congo, dégueu de force, la cause est noble et juste. Tout peuple du monde a plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, la terre de nos parents. Libérer le Congo, car c'est la terre de nos enfants. Sous prétexte de chasser Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. Ces complots belgo-américains sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant tout des Ougandais, Burundais, autres voisins pour nous envahir. Résistant ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts,
États-Unis, de leurs alliés. Attendez-les. Quittez le Congo, la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos ancêtres. Quittez le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser à de nos frontières et du pouvoir. L'objectif des ennemis, c'est d'abord d'éliminer les vrais fils du pays. Du pouvoir et de l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimés par des élections truquées et nous esclavagisés. Quittez le Congo, la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos ancêtres. Quittez le Congo, ah c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, ah c'est la terre de nos enfants. La Belgique quitte le Congo, Nations Unies quittez le Congo, les États-Unis quittez le Congo, Rwanda quitte le Congo, Uganda quitte le Congo, UE quitte le Congo, Angola quitte le Congo, les génocidaires quittez le Congo. Vous devez quitter le Congo, car c'est la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos ancêtres. Quittez le Congo, ah c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, ah c'est la terre de nos enfants. Et quitte le Congo, Kundabatare quitte le Congo. Libérez le Congo, libérez le Congo. Solo libérer le Congo, tolobi togangi tala les gens à la localité moké oye kodjonga na maboko ya armée ya République démocratique du Congo kuna na ouest na environ 100 km est à Goma près à Kichanga na territoire ya Ruchuru. Solo bomoni ndenge to epsaki bino ete soki maseki mazale sengeli toganga. Bye bye tokomoko moi j'ai des akio bino Yesu kitenge. Eko boma baluba. Nalobaki eloko te pona za moluba te. Baye ko boma ba Congo. Nalobaki eloko